Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Napolina ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama, Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Napolina ya Diama, Gisele Umba. Bingisa bantu bangombe kukotila beno bantu kena tabangombi na boge tatu ikigezanga beno kufa bantuina ikigezanga beno kufa bantuina beme kuma boba na bankentu boge lala ba mama na beno na meso na beno beke tala keti mwana bakala boge lala mama na mwana na nkentu nanji keteke mwana bakala inkiake sala atabaka mbele atabaka kiba nyoso bake kuna na minute betme kuma na Congo tokomi lokola mibali botelema tokomi lokola bazolalela biso ba mama na bandeko na biso basi biso mibali tovandi totala esala makate munge wera nge yangiama wera sol papa na exaucé papa na Gladys yaya yore mawa mingi nge fetala na nima inki nge abikishila bana nange wala ya bangombe ke konda nge kwenda na bandunu ndenge ko sala ba stade na tango mandat ya président même mandat ki stade nge asala na 20 ans me sala banda papa Kabila le père ukotaka inki stade be me sala kaka bubu e mandat Kabila même manange tu ba ndenge ko sala ba stade yaya betu soutenange kuma na mbongo sala ku remercier betu pidi la vie voilà betu soutenange lera batu bete nwana na mputu jibena wera y'a Québec réponse. Touba. Tala makambo bola nange. Ina bome kota la bangombe boge fe bantu boge ba soda. Boga banda kufu beno. Boga boge bantu bangombe ve. Yaya. Tala bantu bandu muge bokila beno. Muge binga beno. Be kangula mesu na Kivu yo bandaka pidai. Bubu amekuma na bandundu. Bene kinga gouvernement qui gouvernement yona Congo gouvernement evandaka mandat la bombe mandat déjà kala inki gouvernement voilà que la président veut voilà que vena ba ministre bon réagir ben nous réagir ben nous fo bangombina bon nous kakoyeba ba contre mboka nini bongo bangombe ba uta na mboka Rwanda
tous nos frères. Tu veux pas les fils qui Sarkozy, assassin. Salazino, assassin. Macron, corrompu. Macron, corrompu. Macron, corrompu. Macron, corrompu. Sarkozy, assassin. Kabila, dégage. 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 Kabila, il a tué, il a violé, même les mamans, même les enfants, pour le pétrole, pour les bagnons, Andreas. Je parlerai tout à l'heure. Ok. Je sais même pas où est-ce que j'ai laissé mon téléphone. Je sais même pas. Mon téléphone, je sais pas où est-ce que j'ai laissé. Je sais pas. J'ai donné à quelqu'un. Pendant Sénégalais, 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 pour le Congo, pour le Rwanda, pour le Congo, pour le Rwanda, pour le Congo, Azali Colombo, Azali Colombo, Azali Colombo, Kabila assassin au Congo. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Kabila, Kabila assassin au Congo. Kabila, Kabila assassin au Congo. Oh, il a tué les Congolais, même les enfants, pour les diamants, pour l'uranium, pour les cobaltes. Nous exigeons sa démission dans l'immédiat, sans condition. Au Kabila, assassin au Congo. Kabila, assassin au Congo. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Kabila, assassin au Congo. Kabila, assassin. Pour les diamants, pour les cobaltes, pour le coltan, pour le pétrole, pour l'uranium, nous demandons son arrestation à ce pays, dans l'immédiat, sans condition. Kabila, assassin, Kabila, Oui. Si la carte Kabila, Oui.
conscience. Congolais tellement pour la moto na yo. Congolais mboka kei. Congolais bandulu kei. Etra limbandaka. Bisa no stoka na bandaku. Bandwane basana ba mboka. Ingesa. Kotongi bakombo na bango basali 12. Oyo liste bapesaki. Niki ala apesi apesi liste na maboko ya yo Rwandais. Okangela biso batu wana otya bango na justice boyi. Na yo na bango CPI ezosala bino. Bino tout na CPI, vous serez jugés. Et puis jugement osala de génération à génération. Vous avez tué les enfants. Vous avez violé les petites filles de 10 ans. Votre tradition de justice sera de vos génération à génération. Amen. Génération Nabineza maudit. Amen. Dieu va punir tout ce que vous avez fait pour le peuple congolais. Amen. Nous les intellectuels et licenciés comme moi, je suis ici, je travaille comme une manœuvre. Pourquoi? Parce que mon pays est sous occupation. Kabila, est-ce que toi tu connais ce qu'on appelle déontologie d'un politicien? Tu as tué les Congolais. Et nous les Congolais, nous sommes debout. Nous sommes debout. On ne laissera pas le Congo. Ingeta, on a Alain Poyalobi. Ingeta. Kabila mboka te. Boko apuye Monseigneur Mosengo. Président Monseigneur Mosengo. Boko apuye tona simana ye. Na vice-président Kofo. Tolingi basimba mboka wana tozongela mboka na biso. Ndenge alobaki ata 1 cm mabele na biso kokende te. Bakongole botelema na monde entier. Congo et Congo. Bakongole botelema. Bobima na nzela. Bakongole bobima. Ingeta. Totana diamant noir. Oui. Presse. Il y a des Congolais qui sont solo, qui sont mboka. Le roi Tobitei bango keno. Ane o balinga te bako kende. Bako mboka na biso to kotikela bango tate. Bino mbomoni. Réponse. Diaspora pesi lelo na kati ya Paris. Kabila olinga te okokende po okende na gouvernement na yo ya moniato gouvernement mo bisa faire large union nationale mo bisa ki biso élection dans une année tomoni élection te donc tozo sengaka départ na bino bokende botikela biso mboka mais soko te mutu makasi yo moko de so sala ki prophétie na yo ndenge okufela ndamba kamba yo kaka ndenge osengelaki liwana o déjà Ingeta t'as jamais porté le nom de musée. Au même nous comme un musée, bande utaka na Uganda, ceux qui voient bien ben encore toujours Kandabe. Tu n'as jamais porté le nom de Kabila. Tu n'es pas le fils de papa Kabila. Tu n'es pas le fils biologique. Aux Rwandais, c'est bio. Mais vraiment à venir comme on a fait. Donc tout ça promet. Peuple
Adenana Mobutu peuple, Adenana Mobutu peuple, Etikali Kabile peuple, au peuple, Adenana Mobutu peuple, Adenana Babelge peuple, Etikali Kabile peuple, au peuple. Adenana Mobutu peuple yo, Adenana Kabile peuple yo, Etikali Kabile Adenana Mobutu peuple yo, Adenana Babelge peuple yo, Etikali Kabile peuple yo, peuple yo, Nzembo embaki liboso wana otokota inango. Yes. 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 Toko kanisa komore. Tokolala toko kanisa komore. Toi na mama méchant. Le papier na télé na Congo. Le papier na Congo na batrapa na ngomona na Congo. Tomoni Jean Jouer alaka na footballeur Jean Jouer alaki opposant akomi pe président mboka na bango mpasa mwana mboka. Tomoni lisusu l'Afrique du Sud président a démissionné. Tomoni bango rebelle ba président a démissionné. Mboka na biso Congo mandat ceci-là. Gouvernement ezalaka te. Parlement esi expira. Mandat président expira. Bango wana bazo kosala. Yango toye tel malheureux na masse chrétienne on a déclaré ma droit ma maman nous Bilibanda avec quoi Bilibanda na kombo na Yesu on a déterminé avec force on déterminé avec force que comment coûte que coûte on a libéré comme état na Butu Eyinda comment on a libéré Kolowana na kanisa ba occupant nyonso ba congolais prêtre nyonso ba comprendre ba koluka pesa okende pesa bamesa na biso parce que trop c'est trop eloko nini esila rate tolembi ndenge sawana histoire na ye esili tozwi yango na maboko ndenge tozaboye kanambe kabila va partir longa na ye ekoki ndenge oyo afrique sud akei ndenge oyo bajoncwaya bakoti batasika biso mpe na mboka na biso moto asika il faut akota donc tolingi lisusu te il doit partir il faut kende bisika oyo yauti tala bato nyonso oyo nyonso bazomona baye mpona kanambe akende akokende yo Kabila, yo Kimbuka, yo Bashamba, yo Minako, Zangako, Zangako, Congolais tellement pour la moto na yo. Congolais du mal à balabala. Congolais
Est-ce que le Congolais vous êtes là? Est-ce que vous êtes fatigués? Charles Venez voir. Kabila assassin au Congo. Kabila assassin au Congo. Venez voir. Kabila assassin au Congo. Kabila assassin au Congo. Oh, il a tué les Congolais, même les enfants, pour les diamants, pour les coltans, pour les pétroles, nous demandons sa démission, à l'immédiat, sans condition, Kabila assassin au Congo, Kabila de viol, 8 millions de morts, 3 millions de viols, 8 millions de morts, 3 millions de viols, 8 millions de morts, 3 millions de viols, 8 millions de morts, au Congo, 3 millions de viols, 8 millions de morts, 3 millions de viols, oh 8 millions de morts, 3 millions de viols, Kanda, oh 8 millions de morts, 3 millions de viols, oh 8 millions de morts, 3 millions de viols, ça suffit, 8 millions de morts, 3 millions de viols, ça suffit, oh 8 millions de morts, oh 3 millions de viols, ça suffit, et Kabila, 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 8 millions de morts. Macron, Kabila, Macron, 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 Kabila, Kabila, Macron, 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 Kabila, Kabila, Macron, 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 Kabila, Kabila, Macron, 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 Kabila, Kabila, Macron, Macron, Kabila, 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 Macron, 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 Monsieur Macron, nous, nos enfants et nous-mêmes, nous sommes des Français. Depuis qu'on l'a voté, il a gagné les urnes avec l'écart de beaucoup d'écart avec Le Pen. On l'avait voté en croyant peut-être quand il va prendre le pouvoir, il va sauver le peuple congolais. Il allait parler même un mot pour le Congo.
Depuis que M. Macron, vous êtes au pouvoir, moi, je suis là. J'ai dit à mes enfants, il faut voter M. Macron. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien parlé pour le Congo, M. Macron. M. Macron, il y a pitié. Il faut défendre le peuple congolais. Le peuple congolais pleure. Combien de millions de morts? M. Macron, vous êtes encore trop jeune. Ton âge que tu as, c'est grâce à Dieu, tu as le pouvoir de Dieu. Il ne faut pas être corrompu. Veuillez parler pour le peuple congolais, M. Macron. On déplore la mort, nos frères, on les a violés. On a violé nos mamans, on a tué. M. Macron, vous êtes où? Vous voulez la paix? Si vous voulez la paix, vous avez parlé des immigrés. Mais pourquoi vous ne parlez pas pour le Congo, M. Macron? Veuillez parler pour... M. Kabila doit partir. Il a tué, il a violé 8 millions de morts. 2 millions de femmes violées, M. Macron, je vous regarde si vous me recevez. Vraiment, nous, le peuple congolais, on est dessus. On attend votre réponse par rapport à ce marche d'aujourd'hui. Veuillez parler pour le peuple congolais, M. Macron. Je vous remercie. Merci. Si aujourd'hui je parle à M. Macron, il fallait bien voir si M. Sarkozy n'a pas passé au deuxième mandat, c'est à cause du peuple congolais. François Hollande, c'est la même chose. Si vous voulez rester au deuxième mandat, M. Macron, il faut bien vérifier les problèmes qui se passent, la situation médiocre qui se passe en RDC. On sait bien que la Belgique n'a aucun pouvoir devant la RDC. Ils ne sont plus nos colonisateurs. C'est vous les Français, vous connaissez bien l'histoire. C'est vous les Français qui sont derrière. Nous sommes les pays francophones. Deuxième pays francophone du monde. C'est la France qui dirige le Congo maintenant. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Février 2018. Doye lelo na marche, puisque boyebi que na 1992, ceux qui ne se trompé, Mobutu atindaki baboma ba chrétien basango kobeta kofinga. Yango wana lelo yo biso ba mama to telemi à Paris, tolobi non aux arrestations arbitraires, non aux violences au Congo. Congo na biso eza na mbongo ebele. Congo na biso toza na ba pétrole, toza na diamant, toza na malakite, toza na biloko ebele musuku tuna koka suko tanga ngote. E bongo tolini to tuna bino bangombe oyo bokotisi na Congo na Kinshasa na Bandundu précisément. E uti wapi? Nazo senga na bino na yo muzitu na bino obemi nako yo pe oza mutu ya Bandundu. Bangombe ina mekatuka na wapi? Besonga betu destination et puis yoke kwen na wapi. Bangombe bele mekota ina. Yo mekatuka na wapi. Et puis yoke kwen na wapi. Beso sa solution sa na bangombe ina et puis beno bana Congo bete tu bande betelema. Betu nyoso betu fa na nima Cardinal Mosengo, na nima ya Isidore Ndaiwel, na nima ya Justin Okana, na nima ya professeur Thierry Landou et puis ya maman Léonie Kandolo. Betre soutenir Beno, nazolo bakikongo na okota lingala po ezali nyoso malobeloba marana Congo. Bana Congo bakosa biso te. Botala ndenge batu ba mama bazo violer, bazo boma batu tala. Tala tokomi na suka tolobi non aux violences. Toboyi mobulu na kati ya Congo, toboyi makila bana Congo etanga. Botikela Pasteur Ekofo David alobaki tolingi ata mwa ndambo ya parti ya mboka ya biso ekende te. Cardinal Mosengo aleki lisusu alobi aboyi. Une minute. Ingeta.
En tout cas, la PCB nombo c'est belé parce qu'on a pas congolais. Tenga boya tozala maman moseka. Tozala maman moseka, tozala Françoise. En tout cas, on passe ngala na merci bino. Na ba tunyo surtout ba ye na Congo. Na PCB nombo merci belé parce que tozala na pona Congo, tozala na pona lukumu na biso te, toyo lukoluka kistar te, toyo koluka de Kabila dégager na mboka. Parce que biso bamama nde baza koviole biso bakotia biso banzete biso bato botaki bino tokokolinga te mama aza na valeur te biso bato tobotaka bango biso bato tolelaka bango yango wana toza awa mpona Kabila fo dégage Kabila fo kende bangulu na ye wana banyama wana ye na bango baza banyama te baza batu akobunda na bango Kabila fo kende kamere kende abamina kuzon kende. Non, c'est pas grave. Oui, pourquoi vous savez qui marche merci, Maman Diamant Noir, nous avons la parole. Merci à toi pour le micro. Diamant Noir, journaliste à Bana, ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Voilà, puis maman, tout ça qui marche. Vu que Mikolo ezali fête à Bassi, journée de la femme. Il y a un bus au Bassi à combat. Tout ça qui décide tout ça la fête pour la journée de la femme, la rue. Tolela elongo na bande kona biso baza kolela. Tolela elongo na bande kona biso baza kokufa. Mboka na biso ekomi à plat. Biso mama tokoki kovanda te. Yango totelemaki. Tobenga mama musu to tambola na bango. En tout cas to remercier peuple congolais. No mama nyonso obaya qui va répondre présent pour la marche oyo. En passant pe na repasser message et pas Robert Minaku. Guerre écoute na porte ndaku na yo. Yoka soni Robert Minaku. Yoka soni Congo mamisu ezali kolo na bino ba kolabo batabandundu oyo bokumisaka pouvoir na yango to ebisi bino boye. Bozali censé à trouver solution. Yo Wera, yo fait Patrice, yo Robert Minaku et Mouzito les pauvres. Waza ko mouye mayo na e. André Kimbuta, bino batokena ko luka ba Rwandais, pai bazalaka. Bana ba na Congo. Biso tolingi même pas 1 centimètre de ma belle bandundu et comme ferme ya bangombe toboyi ferme ya bangombe na bandundu population bandundu boyoka bangombe wala bana poison bazana kisi bache bango ezali ko rendre basi et mibali stérile miliki bo melate ngombe bo liate bo benga na bango babima botumba bango Robert Minaku même avion kono que récupérer bangombe ya président Kabila bokena na Rwanda baza ba gens ya guerre bazali batu ya guerre bazali bangombe te ingeta mawa ezali ngambo. Non, attention. Pardon, il continue à l'école. Tuninga pourquoi tozali awa c'est que yo a mona Congo te na Congo mais toutes les questions pour yo c'est pas sérieux yo ka na bimi lelo pour na kotambola pour na ko soutenir transition ya Musengo parce que toza a besoin Musengo mais ma transition sans Kabila toza a besoin Kabila sina mboka la te apomel biso mboka mingi apomel biso bande kona biso epele. Donc, Congo, et comme Congo, il y a
mabe malamu malamu ekoma mabe soki bapose bango question badetourne réponse na basi bakota lokuta bakosaka biso toa baignare te donc ndenge bazawana bazokatake bango ka bakodirige mboka wana bana kongo oyo bazali mayele baza ebele yango wana tozala beso na bango lisusu te bakende ntango ekoki message oyo tozopasela bandundu bakotisa biso bangombe bayebisaki bango biso tozolela viande toana beso ya viande na ya rwanda te baramne mukana kutuba ya ntetu mukana kutuba Andre Kimbuta ngege yaya na munu na kenge me butuka na meso na nge papa na nge kuvanda directeur na école primaire na kenge ya yaya na munu ya ntetu Marie munu mezaba nge tanke entraîneur ya football bon ya Andre kalange na kusala bima pidia ibenige wa mawa ya bampanyi na benve yoke mpasi mingi ya Théophile ngeme banda kusala gratek na kenge ngeme sala kikalakasa ngeme sala mbwengi yobe pesa nge valeur ngeme kwa na ti DG na campus benige na souci ya famille ve benige na souci ya famille ve ya Théophile munu Viviane famille Sangu na kenge bola me butuka moye mona bangombe kena ku envahir benige tubanki ya me kwe mona tin ya mezaba kenge ve amekuba kuna nkimutindu bana kenge iki mutindu amekuba kuna bon chef Kianza mezo tubila ngana kisonde moye ve kuchika nawa Yami Viviane Sangu chef Kianza nguvi na lobi boye chef Kianza na yo namoni yo ndengo lobi esalinga esengo continue kaka ndenge wana na matolotolo wana continue shipulanga chef Kianza shipulanga mo shipulanga chef Kianza tikala kaka bongo zala kaka boye chef Kianza mo chef coutumier humiliation la bato bange Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama